Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Nabino Nyonso Bolandaka. Okimedia Plus, votre chaîne de divertissement, votre chaîne qui vous rapproche des informations à temps réel. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de vous abonner massivement. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo et partagez. Et aussi la biso bien tant que vous partagez la vidéo parce que en partageant des informations pour découvrir l'information à travers notre chaîne YouTube Okimedia Plus. Merci Nabino Nyonso parce que vous avez belé Bolanda émission Oyo. Alors lelo eza pasi na ebité niveau nini ya biso ba congolais to komi na motema moko ya ki osala moninga mabe mais ezo salo pe loko te ezo affecté yo te na esprit na yo donc oza à l'aise pendant que vous venez d'accomplir peut-être eloko moko ya mabe na vie ya mutu moko boye o te vie ya mutu moko boye o lobby avenir na ezalaki munene o avenir na peut-être alingaka sunga bato ebele mais bino bolongoli yango peut-être moyenant balaka bino mboko moko boye to jalousie parce que congolais comme un niveau de jalousie moko eza extrême congolais a roboma yo peut-être kapona yo oliaka lipa chaque tongo. C'est ça, Congolais. Congolais. Vous accusez seulement les autorités à l'État qui vont libre en bon mais tant ou bilo brosa la bilo ko ya boué. Hein? Tout le belana nous ndeko na biso autotika biso Wilfried Mand. Atiki biso à fleur d'âge, elle avait l'avenir devant elle et qui karaboy pour na ba jalousie. Il y a un moniteur dans le barnabino qui les dehors est mauvais, les dehors est risqué, c'est très dangereux. Yeba munani oaza pembeli na yo, nani ozo ya na ye. Mutu nini oyo ozo monaki, yaza ya confiance. Mutu a confiance à la rate, confiance mu ami fidèle à Jésus-Christ. Parce que okoza na master, bulia kanesa ni moko me, aoboma yo, aoteka o ndimate. Avant na tiela, nazo tiela bino Bolanda déclaration ya mama ya Wilfried Mande Bolanda na bandeko na yemi bale ya basi oyo baleki oyo kana pasi parce que na tolandi banda sango ya liwa ya Wilfried ya ki tolandi tolmeki ko yoka ba version ebele biso asalaka accident na moto et maman na ye peut-être sous l'émotion d'azolo bake ba bomié mais ba bomié des accident ya moto mais ce qui bolandi histoire bolandi version ya maman est-ce que maman a robeta les solo ata émotion ngo émotion cause à la premier jour deuxième jour mais troisième jour a komona parce que azala ki l'hôpital ba benga ki akenda ki l'hôpital chose grave ezaki na hôpital bazokoka ko pesa image ya caméra te hôpital on a ils à l'état tous les individus ils à l'état ils à l'individu soki problème ezali que musala la caméra batiaki yango pour nini batiaki caméra parce que pour servaka na ba preuve lorsqu'il y a un problème beaucoup recourir na caméra beaucoup recourir. Moi je vais donner une petite histoire yanga personnellement j'étais avec ma famille tokena na supermarché. Et na moi erreur moi mouké tablette na bossani tablette je ne sais même pas là où j'avais déposé mon tablette. Ce qui na wapi ce qui na toilette ce qui wapi est-ce que mon tablette j'ai oublié complètement tout ça et puis ba course na biso en rentrant tant tout bima poto qui na mutu kande je me suis rappelé que non j'avais mon tablette avec moi. Et on est rentré to bandi ko balika. On a vu ba service ya sécurité où il y a 4 mall, il y a supermarché ba yé vers biso. Ba bino bozo luka tablette eza ya bino yango bozo. Comment vous retrouvez en réalité? To mona ki bino na caméra na ndenge bo déposer yango bo bosani yango telle place yango to so ki yango. Et caméra eza censé ya kozwa ba image. Ce qui est problème les amis, beaucoup recourir à la caméra. Vous n'allez pas attendre l'État, la police,
to service spéciaux sur nini boy pour baya ndebo ko misa bato footage ya caméra pour pesa to ezalaka et na ebité so Congo na biso etambola ka na les contrées ya makamuso sala makabisika so libanda ba pays ya libanda donc on dirait to tambola les contraires côté bazo respecter loi bombi Congo ezali pays démocrate ezali pays moko o ezali ki il faut to respecter ba loi mais ba loi c'est comme si ça à l'envers ils en a bato oyo ba loi na ezaka respecter ils en a genre ya bato mususu oyo ba loi na ezaka respecter te donc batkolo ebembe baye bazana besoin ba preuve vous ne voulez pas fournir des preuves beaucoup ko bema bango o botu na policier abi botu na ba docteur et ba docteur ba ibo sala boy finalement tous en mboka nini moi je me demande tous en mboka nini accident et accidenté et accident boy to na zotia la bino bola la version ya maman version ya bandeko ya famille ndenge ba pesi version ko ba on peut ba ko sakaka. Merci na sango mokonzi Israël parce que au moins yé na baka o aza sensible na baka nyoso ya boye azo landela mo babi tant ba pesio atamo place moko to ozana capacité moko boye ya ko sala quelque chose pour na ndeko to moto aza pembe na to moto aza na pasi salela ba pouvoir o ezali na maboko na yo pona koyeba kosunga bato misusu to ça lokola ba oyo bazaka te kaza na pouvoir moko boye mais eza na mo pona ko abuser mais za te pona ko servir à ta population parce que to lo babé ezali mutombo aza na poste moko politique te mais azo sala kaka par rapport ya notoriété na ye par rapport ya relation na ye azo meka ko sala ko ezali quand même to meka to juger kaka te peut-être les bato bakao atava kasu na meza na muto gouvernement non biso to yebi te to yebi ki sango mokonzi aza journaliste sango mokonzi aza na makamu na ye mais il ne reste pas sensible à kofanda nye to ya komona ke un citoyen ou une citoyenne congolaise azo souffrir quelque part to aza na problème moko parce que les ba konzila biso mususu bazo abuser le coup là à niveau moko boy ayeba na mutu ngani mutu ana memi dossier kuna ba bloquer dossier ba sali boy pour faire souffrir le petit peuple alors coup de chapeau à sango mokonzi na musala malamu azo sala wana ezo monana lobi peso ba pese pour cette inaité parce qu'il y a ça musala o mokiba o population ezo mona ba population ba so ba na problème bazo kende vers et bazo trouver des solutions quand même et ça passe toyeba komi batela moninga nyonso nza moninga kozana nzoto te osio komi na moi niveau moko boye to notoriété moko boye meka komi batela yeba entourage na yo parce que même entourage na yo bako lia yo so bako lia boye te bako utiliser bato so po ba salon mabe paix à son âme, que Dieu console la famille. Tolanda témoignage ya famille ya maman ya Wilfrid Mande. On se retrouve au bar des commentaires. To commenter, to partager. Et comme il famille oyo, lobe ko comme la paix kingani, lobe ko toza la prudent, toza la vraiment prudent, total la nani o ya kolia na e nani ya ko partager na e parce que to yebi sute to komi ko banga, Congo komi ya ko banga, Congo et komi ya ko banga. Suivons ensemble. Profitez de vous abonner massivement au Kimedia Plus. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo et partagez. On se retrouve au prochain numéro. Tolanda. Tolanda pe mot de la fin à Sango. Par rapport à dossier Oyo. On se retrouve au prochain numéro. God bless. Détail. Ok. Le vendredi. C'est quelle date? Le 10. Je pense le 10. Oui, le 10. Vendredi le 10 juillet. Il y a une heure. 22h30, 22h30, oui. 22h30. Montar Mogwaye. Montar aye. Montar Motongo ya kutana nani? Atuni bana venu. Ah nazoluka pa ba Wilfrid balobi awa. Nda koti atuni nazoluka Wilfrid ngabi avant Dakar. Nde babi yo mama nenga bien.
Voilà mota moko to mi. Mota moko. Kaye moko. Na moto na ye. Na moto na il était seul. Nde alobi no maman. Bo vandi na été Kaya hotelema. Kaya hotelema. Ayebi singa alobi. Maman, na yena zoyo tozoke na cinquantaine nga bien problème. Ono mona sali accident abukani na ye azalaki kutu koloba te mais alobi quand même apesi adresse nde na ye apona ya kozwa yo. Ndenge bino bo préciser nga si y a un problème bo préciser nga. Oh non problème eza te yaka tokende. Yo zali yo moko. Si j'étais seule, ndenge na yo kobenga oui, nazali nga mona ndako. Ndenge na yo benga grand frère na ye oyo babimi na moi sa oncle. Nde toye komata na moto kaka moto wana eka na moto wana bino misato mati na moto wana ngana moi sa grand frère tomati mwana nga mobile azu moto mususu nde alandi biso na cinquantaine et puis tokomi ba 26 biso à peu près 1 heure du temps ba 26 biso nde baye koyambanga wana hôpital tant boke na cinquantaine na hôpital boke na urgence oui na urgence tant tokomi bayambi biso ba 26 biso non mama vanda ndé lokwa bazali na ba coordonnées na été après ba 1 heure du temps ba yo benga ngai tant ba bengi nga na ye ba tuninga komba moi na pesi kombo na complet âge adresse na numéro na nga téléphone si un problème ba ko benga ndé ba yo subo vanda après ba 45 minutes ba ye ko benga lisusu to kotisko na bureau ya docteur ndé ba bandi ko expliquer biso non des aboye ezali problème ya asalaka accident baye na ye azalaki na problème asali hémorragie interne et en plus poumon ezalaki endommagé respiration ezalaki bien tel temps tout tia sonde il y avait du sang qui sortait baye ko tia oxygène ça marchait pas alors on n'a pas pu tenir elle est partie. Voilà docteur mtazo expliquer. Docteur mtazo expliquer. Vous en comprendre docteur? Non quand j'étais déjà traumatisé. Nani awe ba docteur? Bon, soki na moni bango bien soto pesi date oyo bazala basaki garde bako to récupérer bango parce que tant to sengi ba caméra ba pesa biso bato ba yena na mwana ba bino ba yaki na zaye ko loba te to koma na ba caméra na ni ngana yibala no yo moko tant okutana na docteur so ko reconnaître les docteurs qui vous a annoncé je vais le reconnaître mais comment on doit éviter abosani après ça ni carte ni le non contact mo wote ba a me présenter carrément après ça carte c'était voilà. Bah monsieur qui a une hémorragie interne. Bah monsieur qui a une hémorragie interne. Si quoi au côté d'un docteur aye ko annoncer bino tango azone soza yo moko to na bandeko za ina ba. Te na zaye kangai na mwana ngambali. Nde boy ki nouvelle wana. Oui to ki nouvelle. Abina bino bango ba koma ki heure ils ont fait combien de temps pour aller aussi combien? Aïbsi Sabi, bon, baye na Wilfried à 22h05 minutes. On a 22h30 minutes. Et 45 parce que baye aux oies on a 22h30. Mais parce que le but d'un que tant au commis, mon toit n'a été aux oies, les temps qui aya, 25 minutes presque 1 heure. Oui, tant au comme à 22h45, au venditi à 23h. C'est donné à 23h. Oui, on nous sait à 23h. Donc approximativement selon Bango, il faut à peu près 30 minutes après quoi. Bon, on a dit baïb singate. On a dit baïb singate qui no baïb quoi na 22h05. Motard bateau baïb qui gotikai. Selon ba médecin ba expliquer banane baïb gotikai. Babo yeb sabiso. Oui. Ba médecin ba yamba ki ka ba ebité mutuni na ye na kaona. Babi ba mona mutu te ba moni ka ebe mutu sakoti ba yambe ba yebi mutu yamba te. Mutu akoti na civière. Bon, ils n'ont pas dit ça. Bah expliquer bisoté donc quand dit na ye biso ndepé ka ba yebisa biso. Donc on a trouvé un peu louche. Ndeso to luka to kota na profondeur to tuna. Nani mutu ye na ba lingolo bate. Pour pesa biso ka si film o elaxi kendenge ba yaki nde ba koti na ye. Na pourquoi on ba lobi que le vendredi soir balobi que non toko tozo nani bato basalaka na ba caméra bazate boya lobby ya samedi le temps ba bandeko tant po ya utaki mbushime ayika pona likamba lekine tant ba le samedi tant ba kei ba comment compliqué ba bio non to relaxa te il faut bokende na baloba wapi to kende wapi na kende na nini ba bito ba to ketu na ba police ba sana porte te waneza pia na problème te babito kende na nini na parquet asela biso mukanda ko la réquisition oui asela biso réquisition ko laxa que non
tozosenga tobima moto aye awa soi-disant bolobi kazala ye koloba akufi awa sikoyo tozosengaka bolakisa biso filme oyo ezolakisa moi je suis sa mère bolakisa filme oyo ezolakisaki motu tel aye na ye sikoyo bino bokomotinda biso na parquet. Alors on a trouvé ça un peu louche. Non, ce qui est vrai, la caméra, bango bazana, ils ont qualité, mais ils ne peuvent pas se permettre à Robert Sabino directement les images. Okay. Effectivement, démarche Mazoïb Sabino, c'est une démarche fondée juridique. Okay. Donc, par exemple, les gens la Koufi, ceux qui viennent dans l'État, vous sali plainte contre un connu. Si l'État a mort d'homme, banquette et bandit, l'État a une réquisition. À l'hôpital. L'hôpital est redevable de l'État. À l'État a image l'État pas connu quota l'installation pour enquêter par rapport à tous ces dossiers. L'État a cette qualité, voilà pourquoi ils ne peuvent pas vous donner. Mais l'État a une obligation. Il y a à l'État toutes les images et puis l'accès pour que l'État vérifie tout ce qui est arrivé. Et bon, puis, le dimanche, quand ils sont partis, on a assisté à Yayazwa. Donc, ils ont insisté pour la caméra, la caméra, ça a assusté. Je ne crois pas à cette version, il y a l'hôpital. Peut-être qu'il y a se justifier pour se débarrasser. Une chose pour Nasuka, Yayazwa. Tant que ma fille est morte, je n'ai pas de soucis comme on a. Tant que je expliqué que non, c'est hémorragie et tout, non. Tout le monde remarque qu'on dirait que il y a attaqué matelier. Est-ce que je n'ai pas vu comment on a eu? Dans ton côté, Nathalie, elle n'avait pas de cicatrices. Moi, je me suis cognée au mur. S'il vous plaît, dans l'Axayo, dans tout un mur. Voilà ce qui m'a fait. Dans tout un mur. Voilà. Mais il y a ce qui m'a matelier. Même pas trace, il y a Kozoko Bianin. Ndéangwana, tant aussi, ça qui va à côté là. Infirmier Morazaki na pesi na biloko na ye naza nango a bilamba na ya lata et lamba na lata qui soutient Zalia sauver meza et lambeza il y a même pas de traces de sang même pas et on a qui non pour par hasard ko senga otala na bimisa lui lamba otala donc moi on dirait et moi on dirait pour nga na mona ki tondi ba mena ça quelque part ba boaki tu vois excusez et lamba et ngoyo azali na combinaison ya culotte. Même pas de sang. Il n'y a pas. Et la main à l'attaque le jour. Il y a une combinaison à kilote. Il y a une combinaison à kilote. Donc c'est ça. Il y a un soutien. Un soutien en gros. Sous-vêtements de jeu clés en 4. Donc, nous avons constaté, nous avons dit à solo. Où ils sont partis assez à kilote. Donc tu vois. Donc il n'y a même pas de traces de sang. Je ne sais pas, Babi qui Mbappé ça va tout bilamba mais je n'ai pas compris. Biso Mbappé c'est biso. Non, c'est ça. Et mon ami qui va traîner dans ma belle ou soit, comment parce qu'elle aussi elle est un peu brutale. Azalaramo le yenge. Sûrement mon état qui n'ont pas menacé, à lequel se défendre et puis voilà. Donc c'est ça. Très bien. Là, quand même, moi, 2-3 petites questions pour enrichir quand même l'histoire. Moi, Azalagi Nanda, à quelle classe? C'est ça? N'a comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que moi, à ces heures-là, c'est retrouvé aux alayos, qu'est-ce qui s'est passé? On va peine à la salaka. On il y a Outaki Institut. Tant à Zozon, je lui ai demandé, mais toi, tu es venu avant comme ça ou non? Je suis en train de faire les examens, j'ai fini, on rentre. Elle était sur la moto. Maman monte en part. Pour autant, il y a Kitambo, dans le lycée. La matinée, la moto, la matinée, la moto, c'était vers 17h. On a outil, on pas outil classe. On a commis à quitter. Et c'est toi, tu restes payer la moto, moi j'entre. Oui, maman, je paye. Dès après, à côté, il a changé la tisco bilamba. Au poids, il a pantola jeans. Au mérité. Tant à côté, il a changé bilamba. Mais toi, tu viens d'arriver, tu sors. Comment non, j'arrive. Il y a mes amis qui m'ont appelé. Dès à partir de Wanakakapé, des amis, il s'agissait de quel ami? Bon, le collègue a dit que Lingaka, na niveau, il y a comme il a qui nango, na pexaki ma camarade. Alors elle faisait ça ailleurs. Je ne sais pas de quelle sorte des amis. Vous avez un camarade qui est non. Non, arrive à tes camarades qui sont à téléphone, mais vous solo na camarade. En tout cas, parce que vous avez maman, vous avez un ata camarade amona na mon côté ata batanga na ye ti lelo ba solo ata moko éviter. Bon, en tout cas, elle a évité, mais quand elle a quitté chez moi, elle était partie pas Bayana, elle n'a pas Bayana. Des quoi partout à Bayana.
Est-ce qu'à partir de Bayard, tu as bimi à 17h? Oui. Ok. Il y a Zovanda na Bandal? On va dans Montfleury. Maman lobi tango akomi epanaye bazwani na kitambo akenda. À partir on a s'échangé maman tout au cœur puis le baninga na babengi. Mais maman zoyi baté muninga nini o abengi. Maman peut confirmer que ebi ata camarade na mon côté. Donc pour y aboya makambo certainement moi nazala baninga mususu en cache mais maman lobi ka ebité. Mais moi na bimi, moi na kenda yowapi. Ngavana na pompage. Ouais. Naki babenga kinga juste pour na ya kokutana ndeko na biso ngotaki Afrique du Sud. Na vanda ke pa biso na Montfleury na avenue de la Paix numéro 8. Na vandi jusqu'à 18h. To komi obima poto kende kermesse place baninga bazalaki. To kutani na ya Wilfred azokita. Baninga banani. Baleki nanga. Ah. Ça dit yo za na pompage. Na ya ki juste. Oye na Montfleury pa na bango. Et pas na biso ya c'est pas na mbujumai. Ah ya ende ko ya. Montfleury za pa banani. Et pas na biso. Pas papa, pas maman. Non, pas famille. Oye pas famille. Oye ki otala bandeko na bino wa uti Afrique du Sud. Na yiko tala na ki po bazwanga ba ketinga pa leki na biso mwana maratre na biso mususu. Ah uti Afrique du Sud. Po ba ketinga. Nani fa ge notika yo. Fala ba ketinga pa petite sœur Myriam. Ah ne oye sko na Montfleury po na ozwa ye. Tango komi. Tana komi to vandi na biso. To komi obima siko mwana suka kote ya mama nanga. To bimi to temi na balabala po tozwa ba moto. To moni ye Wilfried azokota na moto. Azokota na avenue na biso na Montfleury. Donc on suppose que tant alloué pas maman a qui Montfleury. Oui arrête. Neto telemisi moto akiti ya kalaboye to sololi kaka makama ya na leki. Makama camarade moko uti na se na avenue de la Paix azomata. Camarade na ye. Ouais. Question nga na yokaki camarade na tuni ye. Toko kende komela to kemela te. Ya répondre camarade na ke to kemela na kermesse pona mona ya na biso kala. Ndenga kondi boye, il faut na vandele na ke sombele soupe. Ndeyo. Nga. 2 minutes. Mususu abimeli likolo. Camarade lisusu ye. Oh wana na kaka na Montfleury. Kaka na Montfleury. Mususu wana zaki na perruque ona moni bachaki na sachet oyo. Mususu perruque bachaki aho nde camarade wana lataki. Oya mibale ayaki boya akangisaki mesh moko ya couleur moko ya mwa jaune à pâle. Nde wana ndalo baki maloba ya mape na bisu nanga. Aya yebise bilonda cha bayembi. Ozo se rappeler et au banda ozombo mwebele. Obosana ba camarade no ya lycée okoluka biso. Nde mwana pe yaka tokende kasi. Ayaya nakena na ba camarade nanga na seboye tozolanda bino. Voilà bakoti Montfleury. Bakoti ko avenue de la Paix. Avenue na biso komo kitasko na ndenga se. Bozaka na kati ya quartier et bango batiki yo bakela ba camarade lemi bale. Wana siku biso ya no biya ngana kemelisa bango. Nenga na ngina wela na ye saki. Afongoli saki la kisika tala mbongo yo kende ngana zo sa nini. Ndemba kitaki na ba camarade. Ya kena saki na ye. Ya kena saki na ye. Oza ngina mbongo. Na téléphone na ye. Na de camarade na ye. Baki me banda bakitaki. Ba camarade yo tikala komona bango na nte. Jamais. Mama yo pe oyi ba camarade na. Mais soki na moni bango. Oye babango. Jamais. Banda pe bakitaki. Ti sango yo. Wana ya de la Paix bakei. Wana bokomi ba heure nini nous en dire. Tokabone na 18h. 18h. Tokabone na 18h. Sango ye ko yela ko komela biso na 23h. Nde bakende. Biso. Yonde 22h biso to ko yela. Na ba camarade bango le so bataki moto moto bazwaki deux moto. Te bakende makitaki makolo. Ah bazwaki ta de la Paix bango misato. Nde boye ko zwa nouvelle yona na ebisho maman. Te tant au petit frère ba te esprit kaka. Ba leki na biso so bengi petit frère po ya kotalele mutuka. Nde ozo benga nga toza na 50 Wilfried asali accident. Petit frère. Ah o bakenda na maman. Mais grand frère. OK. Mais tant on lui nga que tant yo yaki pose wa moto akenda otika yo na kermesse. Place kermesse ni obanda okende. Ya baleki na mila. Ya ngonde place obilonda pa banda okende. Oya ipe iti gombe se. Ya ngonde place pe bilonda banda okende. Te bilonda
bande ke na kermesse te alingaki akende biso na kermesse ta bacamarade baye nde bango bake place mosusu akendaki. Est-ce que yo okendaki sous kermesse? Oui. Ntango okomaki bilona atikali koya na kermesse? Nakendaki nde kozela ye atikali akoya te ti aire sango ekoya atikala kokóma na kermesse. Motu moko mpe na kermesse amona ye te? ata motu moko mpo madame na ye ya théâtre asalaka mpe azalaka mpe na standi na kermesse nde place ye akenda kovanda avanda même pas na standi na biso mais même madame amonaki ye te. Banda liwa sango liwa eye baninga mibale oyo bazalaka na bango jour wana moko ata ye kotala bino te? Balobi ayaki me nga azalaki te. Nani alobi ka ayaki? Mokongo ayaki ntango ye nani aye oyo alobaki biso tozolia mbongo te? Quand j'étais à la maison nazalaki faible babisangaka na babloke ye na libanda mais batali te soki tobi tobloke mi totraumatize ye ekosala bien te fo l'état eya bon après nayekoka kaka bandeko na babino botika ye na makende eza na mwa important te tokoluka kaka moyeni tokokosa nde tobivérifie yango soi-disant donc une fille qui était de ces deux là mais yo ozalaki te moyen ya koreconnaître te nani ayaki na ndako wana ta kofilme ya pamba eloko ezalaki te? parce que maki nazali na ndako nayoki kaka moyen mpe nabimeza te parce que j'étais tellement abattu est-ce que oui maman te moto oyo aye bafilme mpe te parce que je voulais identifier la fille lokwa mama alobi bazalaki bato mibale bango bato asuka bazalaki na ye comprenez et puis de deux bolobi que mwana ayebisaki yo bacamarade no babengisa babengaki ye na téléphone na eza te mais il y a facile pour reconnaître Masola azali kosola na banani c'est facile ça on peut le voir dans l'enquête c'est facile pour ça. Alors à l'heure actuelle démarche nini bino bosali déjà? Bon na minute oyo tobandi na démarche te otongaki tobanda ba démarche mais bapesi biso idée babi te bokende pa ya papa sango ye ndako oyo koyede biso parce que tant tomoni ke cinquantenaire azo compliqué ekomi ke ndenge yayaki ilelo akoexplike bino alors topréféraki toyepa na yo yo ndoko oza na facilité ya koyede biso toza na besoin toyeba kaka vérité bakotaki na ebembe ndenge nini moto ayaki kotika ebembe soi-disant ou soit ayaki ye moko na motard ou bien moto bayaki azalaki ndenge nini bayambaki moto est-ce se présentaki ou pas ou balingi kopesa biso élément correct te. Est-ce que vous avez un avocat? Non, vous avez un avocat. Ok, maman Odette. Oui, maman Odette. Papa l'air bisotoke lilo. Babi yoza, yo moko lobi yoza kate uti mbuji ba kolela ndele kinayo. Oui. Alors démarche à liboso sali ndele lelo. Démarche à liboso sali lelo. Lobby. Obandaki depuis lobby. OK, c'est bon. Nazo bandana na samedi selon petite sœur parmi ba obazaki azala pe infirmière. Il y a lobby l'air à côté. Pourquoi maman zaki sous émotion. Atali amoni petite sœur apalola maki awa donc ndeti mutu babendi na traîner na se monaki après na mpende na ye awa amoni mwa trace ndeti ya mwa kamwa pine no ya muke awa selon ye ndenge alobi apart wana amoni pota te eloko te bilamba ezalaka normal ndenge mère abutulaki alors dimanche tozela qui chef na biso ya famille donc mukolo quoi ya famille papa leke papa biso koko na biso l'air allié tokende ye dimanche wana lobi tokende lokwa bao basalaki nini ya liboso bazalaki donc bazalaki naloba nini bazalaki vraiment famille mpenza te nde alobaki ye akende mpo alandela makambo nyonso wana ayeba nini arécupéré badocument nyonso ya décès l'air tokomi kuna mpo alandela makambo uti oloba epa mare ya caméra de surveillance l'air tokomi kuna tokutaki badocteur te
tobandi na réception. En réception, les dimanche. Tolongo wana toke sous la urgence. Tu expliquer bango ka to eli mwana moko influenceuse wa utaki okufa. Mais biso mais lelo moye to sala musala ezate lelo ezaka pona ko yamba. Ba oui. Ndeko kwa lobite to kende côté morgue. Ba kotsa biso quand même na mona mwana lokwa responsable na ye. L'air to komi côté morgue. Moto aza na morgue à lobby. Lelo dimanche, c'est impossible. Il faut boire lobby. Si vous boyez lobby, vous avez tout ça. Dès pima. L'eau, toke kuna. Ça surtout que l'eau. L'air toke kuna. Écoutez, il y a un docteur. Docteur en combonné na évité. L'air to côté pas docteur. Koko expliquer. Et c'est à la moine en angai, au moine à moi en akufi. Bon, ma condition à koufeli, ba misusu accident, ba misusu ba beta qui donc naza précision té. Et puis moto ya ko tika e awa. To yebiete. Loko abino nde boyamba ki ebembe, soki pe moto za ko loba. Bino nde boza censé ko yebisa biso nani amemaki. Parce que normalement, il faut bino nde boyeba ye moto wana yaki na mwana. Docteur a yebisi mwana l'air akomaki awa azaka koloba il s'est fait que koumela ki moi soki une heure na ba minute nde esalaki ke aza soute parce que tosalaki mpe nyonso tokokaki osala tozelaki kaka mbongo te nde alobi problème eza te me naza na besoin nayeba moto amemaki ye awa docteur abi wana nayebi te kende koluka leta nde alukela yo moto ayaki awa. D'ailleurs eza question kotuna nga te faut kende kotuna bapolisier baza na porte. L'air sikoyo koko alobi ok c'est bapolisier barépondre biso ke il faut totuna bino badocteur. Mais lelo docteur ozoloba tokende kotuna bapolisier. C'est que bapolisier nde tozala na bango problème parce que bango nde baza na porte. Docteur a yebisi biso boye koko na nga na fandi alobi soki bofundi bapolisier boyebake ekobalukela bino boyebake ebalukela bino wana réponse ya bino boyebake ebalukela bino nde koko alobi bon bato oyo basalaki bapesaki baidentité na bango moko aza yaya na ye ya mobali moko aza ndeko ya maratra na biso wana kolo mwana wa utaki afudisi alors lekwa moto azalaki te ya bango nde basalaki mwa geste ezawe osingaki place wana nde koko alobi sava lekwa nga responsable na ye il faut nga nde napesa identité na nga balobi te il faut bato basalaki nde bao bapesa baidentité na bango nde fo baya bango nde balobaki basala mokanda ya kolobaki bapesi yo charge oyo ye alobi bon naboyi te kasi nakokomona ata ebembe docteur ayebisi wana eza makambo ya morgue lere tokomi na morgue bato baza na morgue babi donc awa po kota oza na accès kaka soki identité oyo eza ya yo soki eza ya yo te moyen bokota bomona mwana eza te nde place tosukaki wana. Ok. Bon, Dalia, il a tout moment des petites questions. Est-ce que moi, moi aussi, a expliqué que ata ba problème au hasard, wata ndenge tozala ke na baninga tozo Canada, to mutu mwazo kanelanga, to ne kolo na zana mwa discussion na mutu mwa to mutu mwa to sona kine makasi mwa na ibisi oblo mwa bon. Te atikalo sandelote. Atikalo belote en plus de sa nature, azara penza mutu pe ba rancune te yeso ka soni na mutu na tongo na pourquoi alobiso ye moko. A olobiso donc azara penza mutu ba rancune te. Tant nazo ka ke o ba sala ki ba donc ezo kamu isanga nazo je n'arrive pas à comprendre.
Tant que moi, on a qui clip na musicien ou ceux qui n'ont subi. Ils ont qui autorisation là. ayebisaki nga eza autorisation nanga mpo ntango asengi nga permission na ndimi nayebisi nga bi soki eza na voie normale kende sala mosala na on te paye l'argent et puis tu pars. Et puis bafutaki ye mpona ngo si on l'avait payé bafutaki mbongo et puis esilaki batikalaki kaka bami babenganaka me bakutanaka par hasard. mwana no azalaki na mobali officiellement te azali na mobali officiellement ata petite amie si petite amie azali ayaka na ndako boyebi ye. Oui, je le connais, mais nous vraiment, il fallait qu'il normalement, à la fin du mois, Ayande se présenter. Tango na matanga oyo aye déjà. Si, azoye. Comment a eu une nouvelle one? Ngani na benga qui le vendredi soir, na bengi nefsi yaka na mpona zoko ka surmonter nga mokote. Yaka où il fait da sali accident. Na boya ko biseka kufi. FC où il fait da sali accident yaka. Et tant azoya na voiture a komika pena 51 de baye benga et pas moi na liboso mobali abengi pour ebisa que non Wilfred n'est plus mais on est au niveau de 51 rien d'habitude je suis déjà presque ndenge pas côté. OK. Maman Odette, maman Aimée Mokanda et maman Mimi. D'abord merci Nandenge Boyko Kangai. Merci. Et l'axi marque à confiance vous a témoigné vis-à-vis à Moussala tout ça. Problème Ezali, il faut respecter ma procédure pour que tout commence à quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut l'avocat basal. Sur l'avocat basalité, on ne sait pas poser des actes. Parce que l'avocat de Rosali Sabiso, tout ça la plainte, contre inconnu. Parce que dans la minute, tu as noté nani abomi moi. Il faut ça la plainte contre inconnu pour la cas à mort d'homme. Mais beaucoup relater, fait ni on sonne beaucoup relater, tout ça va commis dans le papier. Et puis après, dans le cadre de la banquette, l'État a retrouvé nécessaire, il y a recours à l'hôpital. La Ligue d'abord on a fait une précision que Babangi Sibino, et là le Kouta, on doit dire Sibino que ceux qui ont fait des policiers vont bloquer la ville. Bon, au fond de la policier, bon, au fond inconnu, mais na kati ya corrélaté les solo, les policiers basa cité cinquantenaire peut les citer. C'est dans ces cadres-là qu'on va interpeller la police. Et je vous encourage, il faut que les policiers battent na bango parce que les policiers basa la jour. Il faut que les cinquantenaire pour expliquer bateau, expliquer dans l'état. Tango bayaki na mutu akoma ki place nini nana yamba ki fiche na ye malade tango bayoka kezaki ndenge nini biloko nyonso wana l'état osala ngo bakoyeba fiche et puis l'état nde akosenga autopsie po tokoyeba réellement soki moto akufaki na accident to babetaki tosala autopsie bakoyeba soki tosali autopsie tokoyeba résultat autopsie et puis soki l'état asengi cinquantenaire approuvé n'enga yambaki moto l'histoire ti moto akufi bakoyoka ye ba policier pe bakoloba on aura de la lumière en attendant ba camarade na yebi balé bazana no ba premier suspect nakata problème parce que koyoka yaya bato asuka oyo amonaki mwana na bino na bango ezaka ba camarade na mibale bakoza ba innocent ou innocente mais bazana ba premier suspect nakata dossier qu'il faudra d'abord bayoka bango va expliquer après kokuta moni ya lobi amona ki mwana donc même binomi balé maman bomona ki mwana mutamoni mwana suke zaye ndenge ya famille yo zaye na mona na moto yepa amoni donc awo après komona ye bato ya mona ki bazoki nezaka baninga bango wana nde bon eza imprudence ya famille ndenge mwana mwasi wana yaki normalement akoye kozana version parce que jour ayaki c'est vrai que famille bosali eloko te mais quoi ko betela bino ndenge ya lobi je vois toi wapi parce que ce sont des éléments à compléter. Il y a quoi comme bon, tu sais qui grande sœur, mais biso to kitaki to connais pas tout tel et les informations peuvent se compléter au fur et à mesure toujours qu'il. Mais muta osala ngo eza l'état. Vous ne pouvez pas faire justice. L'état est dans la qualité, il y a Robin Gabatonio sur la pour la royoka ba. Alors, famille eza munene. Famille ont pensé que vous avez avocat, c'est quoi le problème? Bon ça la camp parce qu'il faut t'engager. Bino bozaki na commune ya Kintambo eza Ngalema. Oui. Donc il faut même na Gombe, le cas Mordomia on n'a pas de problème, même na Gombe tout ko sala yango si vous voulez.
bozana accompagnement nangai. Ça, je dois vous le dire et puis vous rassurer qu'accompagnement nangai ezali. Merci. C'est-à-dire, ceux qui bino bo déposer plainte, bah accuser réception. Bah avocat ou bino bo besoin, faut pas s'associer nangai. Tous à la bango na kati ya combat. Cinquantenaire c'est rien. On va gérer cinquantenaire là. Faut pas que banga pour les cinquantenaire, on va les gérer. Donc tu vois qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Bah pollution bah dans la garde wana. Il faut pas avoir peur d'eux. Bah qui on a pour la battre la bateau na bilo na bango. Place wana za pour la sécurité. Baza commune à détachement pour la sécurité à ndenge hôpital les alliés y compris dans ma morgue tout ça. Donc bon là ba trafic ya bateau on va les gérer. Mais il faut poser des actes avec la procédure et puis la qualité. C'est ainsi que option à liboso ndenge bozo zo na ndako les alliés il faut d'abord ba avocat ba sereni. So boza na avocat te so bo se concerter bo ebisinga nga la orienter bino ba avocat nini ba ko salisa bi. Est-ce possible? Si nous avons un dossier cabinet tel, on va ça. Parce qu'on va avocat cabinet va commis plainte, va ticket pas un magistrat, on va se joindre à niveau à magistrat, à niveau à parquet, à partir de proposer un acte urgemment pour que le quoi liboso basenga histoire nabino si ma histoire toyo comme un policier cinquantenaire to qui dépend d'autopsie et puis il y a possibilité que les mois musika poto babaninga ou bakutana kinaye comment ça se passe. Donc lumière est comme ça là bino ne faut pas aider l'état de la manière que vous devez vous comporter. Donc ceux qui la manière que vous allez vous comporter ceux qui bon limite au ça là avec urgence pour moi la faille depuis vendredi le 3 lundi à 3 jours. Donc rien n'est tard sauf se concerter là pourquoi les lobby mardi on suppose que l'avocat peut déjà déposer à quoi rédiger plainte et puis à déposer comme ça à partir à mardi mercredi. Lobby, mercredi, jeudi, je pense que 51 tu vidé là on est plus rapide. Et puis tu comptes à la téléphone et à moi. Même à taille bungi, faut pas avoir peur. Tu as la trace sur l'isolo, tu vois moi la ninga bouger ça c'est très facile, vous ne pouvez pas vous inquiéter par rapport à ça. Même ma conversation sur la tour ça. Technologie est avancée, il faut pas. En tout cas papa. Souci na biso za mingi wana. Ezali mingi wana ya tosengai lisungi wana ndeti ndenge toyepa na yo boye parce que nasalaki mutu moko ayaki kosala interview na ndako nalobaki nde na oloba boye toza na posa ya lisungi na bino parce que cinquantenaire ezopese liboso na biso tokoka cinquantenaire te amana tolobaki bato kaka boluka papa sango so boluki papa sango akoyede bino boyeba nani amemi mwana na bino to mpe nani amemaki ye na cinquantenaire to mpe nani abetaki ye to mpe asalaki accident bomoni toyeboya en tout cas tosepeli makasi topesi yo merci mingi. Merci. Et une chose ina bakisa eza que ngana opréféré opesa biso bavocat na yo po tokende na ombango. Parce que besoin de l'état to kende to luka ba avocat baza mais baza un peu loin l'état ko benga parce que yo ko yeba ki avocat baza makasi sur du dossier on va aller avec ça directement donc c'est bon ce qui est ça parce que dans l'inga qui est sa famille peut-être vous allez vous concerter avec les autres bah oncles machin tout ça. Oui mais papa na no quoi ça. OK. Il y a pas de problème. Nazo instruit, nazo échanger na avocat pardon et puis nazo senga avocat ba ko en contact na bino. Donc avocat ba koya o ba obenga bino za avocat na la routine. Mais le quoi nazo pe ba numéro na bino na ko yebisa bino déjà avant que tel avocat ba obenga bino. So ba avocat ba yé à partir à lobby vous allez travailler avec eux pour dossier wana qui est plus rapide. Na rassurer bino, il y a eu mort d'homme. Cinquantenaire, policier ou mutumoko boy. Ceux qui ont joué la présomption d'innocence parce que rien ne prouve. Dans un moment, intérêt ni cinquantenaire, dans la vérité sur l'Iwa Yamoto, à l'hôpital. Je connais les responsables ou à l'administrateur. Naïm va conseiller na bango. Dans un moment, pour la cinquantenaire, à vous en intérêt à bombe vérité sur l'Iwa Yamoto. Par contre, il faut collaborer dans la justice pour aider l'enquête na lumière nyonso. Mais ndenge na lobi na bino 51 bazaki na droit ko boya ko pesa bino ba image
il faut qu'à liboso à l'instance judiciaire pour baper sa image mais sur base d'une réquisition. Donc bah la réquisition au-delà médical mais bah kosenga pe dans l'hôpital bah méthode des alliés l'état ça on a respect strict de la loi. Mais bon banga cinquantenaire té, bon banga ba policier té, bon banga batouté. Donc je suis là, vous devez vous rassurer. Motonio soit trafiqué, motonio soit menacé, motonio soit sabino to sala boy. Tenez-nous informés en temps réel. Donc le baraba service, to ebi ça va conduire pour que sécurité n'a dans la garantie, mais aussi lumière à l'ikabo. Ils allaient droit na bino ya réclamer moi na kufi. Ils a nyama kufi te so mutako ke na procès pour la moi na ye. Bon pour la moi. Donc vous avez droit ya ko bunda pour que vérité bana moi na bino kufi ndeni. Ata mbwa to mona razo be la pas kufi. Maman zangi na moi na 17 ans, vous vous retrouvez moi na kufi. To boite liwe ko ya. Mais à 20 ans, ils ont flair d'âge. Les gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils ont fait des balingi. Ils ont fait des simba kikisi. Ils ont fait des lobby. Ils ont fait des mutabeti. Ils ont fait des gens. Et donc, on a aussi fait pendant cette période. Et une période dure pour Nabino. Mais ils ont fait des makasi. Kubungi sa mwana. Otangisi mwana. Ozangi nelika ki mwana na opusa na lobby. Ako m'appelle isungi pour na yo. Abo tabako comme on appelle bango. Mais Destin est décidé autrement. Je pense que Zamba aussi les sabiso pour que tout le monde bon de la paix. Parce que tout le monde dit que Zamba est capable de révéler exactement les circonstances et les